Bon, Pasteur Denis Lesina landa e mukolo mususu alekana na télé azolu ba ke nani batuni ekutu na kati ya Congo ko cité ata 4 pasteurs yomoni ya malamu alobango kete ayebi amoni ata pasteur moko te ya malamu batuni ye mais émission na batuni to batala même na batu ya poto na batu badaka na kini il est quand même tina ba internet alobi nini ke amoni ata pasteur moko te ya malamu azali batuni na yo moko andimi alobi na ye moko yango azolo ba vérité yazola sa tendance comme pour musicien moko wana izali alobi ke fali pupa nenga zawana ako régner 20 ans likolo be héritier watana be ba faire rigola. Non, wana izali ba illusion oyo ba mesana kotia ba congolais. Non, wana izali ba illusion oyo ba mesana kotia ba congolais. Nous surtout tout kutana on a vu izali be fort. Voilà. Izali be fort. Fallait sali be fort na ye. Ndenge aza fali faire répéter soki alobia sala be fort na ye. Voilà. Ye pa rozala likolo Congo, soit tout monde izali pona mutu moko te. Pasteur Denis Lessi, il faut ayakana ba conseil mo ba malamu. Voilà. Zomona parce que bango bazali ba maître bazali ba pasteur bazoko encadrer batu na kati ya Congo. Zomona sikoyo bango peni mutu baza ebele. Voilà. Bango ni mutu baza ebele na kati ya Congo. Soki bango moko ba basé na ba ignorance ya makasi Congo. Mais comment Congo ekosani se développer? Ok. Alors il faut aussi harmonie et ça n'est pas y abattre. Voilà. Zomona. Talaneti bablo kwa ningi on a déjà sali déjà ba sali créé déjà ba désharmonie. Il y a makasi. Yo rôle là était que pasteur ezali nini. Pasteur azali maître. Pasteur ako bazaka na ba sentiment. Voilà. Zomona. Ki alekani akomosani ba sentiment ngakutuna. Na okala nga boule ba nini bona boye. Na mona mutu mo ba la kisanga ye misongo na talaki mais na regretaki makasi. Déjà na batu bayebi mental à moto ba comprendre que pasteur Denis Lessi ba genre comportement bongo azo vivre na mode stress. Mode ba stress. Mode stress. Bon ndoki azana ba forme belé o envuta kabatu ndoki ako ko envuter mutu même ata na distance na musika ndoki ako ko envuter mutu parce que mutu azali na ba corps belé envoûtement normalement ezali trouble mental et puis envoûtement ezali mutu oyo azo vivre na kati ya conscience. Mabe ezali kopanza keba mopepe mabe ezali koma keba ata osambelaka te sika mabe mame emambu mambwe emame emambu mabwidi makambo ebimi mame satana telemi kotelema mame mopepe mabe telemi kotelema mame ebebisi bana nzambe mame monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo
Voilà, vous suivez partout dans le monde entier Congo Température TV, Otolobaka Vitesse Wapi. Merci beaucoup, la confiance et la fidélité au Bozako renouvelé dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, avec votre humble serviteur héritier Iboula Mouyaka, solo après Joe Posté et Zalarande Yeyo. Donc, merci beaucoup, na Maman Rosette et la Fleur d'Ambo. Pourquoi pas le tout-puissant champion Wadol Mokonza Mboka depuis La Rochelle, le tout-puissant champion de Wadol. Merci beaucoup à Driss Chamontomètre. Beba Zibeba Tchafouin Omonengo. Merci beaucoup à René Coty, la Carl Lewis et Air France toujours. Pourquoi pas à 3L le Magique, Lotis Long, Le Fontaine, la Messie Négligent, Yarosiane la Taylor. Merci beaucoup. Na Rigon Mayumbu, Dr. Levi Mayumbu, na Pesiombo, pourquoi pas Adali Iboula Maman Mokonzi, Sandra Wangata Maman na Petit Blanc Junior et Broli, 10 à match, Bruno Loubi Kambon à propre, donc on est ensemble. Donc aujourd'hui, moi, héritier Iboula, par rapport à ma Kambo, ils ont les affaires sociales, la vie sociale, la vie ba Congolais, makambo pe le kaka na communauté congolaise au bazomi li banda ya mboka. Na makambo o ba dérapage o toza ko mona pasteur, o za pasteur ba bien pasteur de la nation. Le prophète Denis Les, l'homme de Bio, oh lelo a commis qu'on instruire, toi a commis qu'on faire expliquer, a commis qu'on lobby la bas musicien, a commis pour bien ça contre, to éviter ce qui est vraiment. C'est pour cela moi héritier Iboula na poussa na dimbango. Ah musée fongolanga vraiment pour na koyambela bino mwali megege mote pe la coach mental. Que je dis directement bonjour Mwalim Keke. Bonjour. Bonne santé. Santé madame Kimi Ezali. Kimi Ezali. Oui. Tout le monde voilà, tu écoutes en 2021 Mwalim Keke moto pe la coach mental. Bonne santé. Oui, santé madame Kimi Ezali. Kimi Ezali. Les bino bolobaka harmonie Ezali en 2021 to oui, harmonie toujours. Harmonie nem to sala ke biso to vivre malamu to zala na donc harmonie Ezali paix. OK. Donc Ezali sérénité. Donc c'est ça to lobela harmonie. Voilà. Donc harmonie ndé yango wana ndezo senga muta vivre na harmonie pour na vivre malamu. OK. C'est ça. Voilà, merci beaucoup na ba nyonso ba Hollanda biso en tout cas lelo tozana mwali migege oto kolobela bongo sur l'envoûtement. Les Rwandais tous ça l'émission tout le monde moi na moko eza mi pepe mabe eza peka ba envoûtement parce que même conscience na moko a éviter maramazo sala batinde kaka ko sala désordre de place biso tout ça l'émission eza l'aide des envoûtements. C'est pour cela moi héritier Iboula aujourd'hui tozana mwali migege oto kosola sur l'envoûtement. Mwali migege batu ba Hollande partout dans le monde entier mot envoûtement re-expliquer on est à votre écoute dans ba détail monsieur. Bon, envoûtement, normalement, ils allaient trouble mental. Et puis, envoûtement, ils allaient vivre dans le cadre il y a conscience. Moto ils allaient vivre dans l'harmonie, vivre dans le trouble. Alors, ça, ils sont illogiques. Ndé yango wana batu babenga yango envoûtement. Oui, donc tant que moto azali na envoûtement, ezali moto azo vivre na ba fréquence base. Donc moto azali connecté na ba esprit ya mabe de balobaka, lokola ba démon. Donc makamna bando sala, batu bando mona ngo ezali illogique, ezali normalité. Donc c'est ça yango les babengaka envoûtement. Donc c'est-à-dire aza koyeba donc yemo ko aza komi yebate. OK. Donc envoûtement wana eutaka bisika ebele. Bon normalement envoûtement ekoki kouta epa na yo moko pour créer envoûtement. Et puis envoûtement mususu ba démon ndepe ba takaka batu muto azangi énergie muto azangi protection ba démon ba takaka ya envoûtement mususu pezo uta et pas batu mususu bazali négative tel que batu ba benga bango ba sorcier bandoki ba kokipe ko envoûter même ata bato basala ka ba pratique mais ça ba pratique ezali négative tel que bato benga lokola banganga banani donc bato wana pe ba ko
voter pe mutu continuer ba mauvais sort. Voilà. Zomona donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Batu Balandio na Nengo Limboli na mo o ebengami na envoûtement Batu Balando na yotio na ndenge meki ko expliquer biso ko expliciter na ba nyonso o balandaka biso surtout maman Émilie Mayala maman pasteur alandaka vraiment de près. Donc on t'a la biso à partir à Londres. Siko na yotio lobi envoûtement mutuye moko pe a ko créer envoûtement a ko créer ngo comment mutu ako créer envoûtement tel que à partir à ba pensée nae parce que nous sommes nos choix donc ezali na makambo susu nde mutu ninga azalaka bongo azali na ba état de conscience na kati ya état de conscience wana nde ezali bisika o ba information eyaka ba information ne yaka ndenge nini ezali na mikili nango ezali na ba monde na yango donc mikili wana beta wana ezali bisika milimo bafandaka alors que biso batu tozalaka connecté na yango à partir ya mental na biso à partir ya makanisi mais mutu na mutu azali na libre arbitre na kati na ye ya choisir mabe ou soit malamu eza mutu mususu akomona par exemple azui mbongo azui mbongo peut-être ya salaire mais moni makanisimo ekomi koyela eke nakende temps mususu na bar nakende temps mususu na boîte bon ye moko par choisir zomona abike ate nakende na makanisimo zoyela nga boye nakende nanga na bar na mela masanga tant aka meli masanga bongo ameli alors programme wana makambo nyonso asalaki sika wana esali nini esaenregistré na subconscient na ye parce que moto azalaka mibale zomona eloko nyonso conscience osepela nango azomona yango malamu moto azali na esprit conscient na esprit subconscient zomona parce que ntango moto apreciaka makanisi oyo ezali koyela ye neti ya baforme wana makanisi wana ezali lokola bafréquence ezali baétat ozomona parce que makanisi na biso eza na bisika moko boyutaka donc makanisi na biso ezalaka ya biso te makanisi na biso euta eza na bamonde moko boye ya milimo nde etindaka bamakanisi wana siko bamonde ya milimo wana ezalaka ebele tout le monde afonctionnaka ndenge wana ozomona sikoyo ntango makanisi wana ye yo okei kuna ntango okomi kuna alors conscient na yo ekosepela te esepeli makambo nyonso osali esika wana masanga sur le plan scientifique ezali négativité mais ezali négative na mutu ndenge aza kosalela yango selon état d'esprit na ye zomona mais na bareligion bapekisi yango alors ntango mutu akendaka neti na bandroit moko ya ndenge wana ameli esaenregistre na subconscient na ye zomona subconscient na ye ntango ye bando ofandaka sikoyo bajour ezo tikala zongi asepeli makambo elekana esika wana comme pensée wana ekosala ke même mbongo na yazaki nango nyonso tout esili azongi peta mosu atikali piaka kosilisa pe parce que monde ane ezalaka bongo mokili wana parce que nyonso to elekanaka na mokili ezali bacomportement ya bamonde ya baesprit ya milimo ozomona tel que musique o bar tout oyo elekaka na ya mabe na malamu ezali bacomportement ya bamonde ya milimo parceque tel que babisika bongo ezali bisika moko boye ezali mingi négativité eza na kati wana parce que ezali monde ya badémon mais eza na kati ya vie ezodépendre na motu ndenge nini azosalela yango ntango oyaki kuna sikoyo subconscient na ye esaenregistre soki ye moko nde aza boye aza nano azwi éveil te ayebi état de conscience te et puis ayebi koma kibomoto ndenge ezalaka te ndenge fonctionnaka te alors ekopesa ye eloko babengaka dopamine wana ezali appareil moko ezalaka na kati ya corps ya moto ozomona soki ogute eza na babiloko mosusu tosalaka oyo appareil fungolaka appareil wana donc so mutu déjà okoti na système wana okomoyoka kaka sentiment même sentiment na osala nini ya osala kaka eloko wana somona sikoyo ntango ya mutu wana obela mpe ezalaka même na kati ya biloko mosusu
dopamine eza lokola drogue. Ok. Zomona, hein, ils ont le droit de drogue. Voilà. Ils ont la marambébili. Ce car mon tazo sentir sentiment na maman même si ils ont exagéré tel que bilo ko kwa neti ba drogue wana. Voilà. Zomona. Bon, tant usikoyo a met la dopamine et ça nini fungwami. Et ça enregistré na subconscient na. Sikoyo subconscient bando sala ndeni. Ce ka fandi a komi koyela kaeka kabanani ba penser ya ndingi wana. Voilà. Que faut mila parce que à comprendre que conscient parce que subconscient a ebinae mabe na malamu te yaza lwa mwana ya 6 ans. OK. Zomona oh nyoso tu ozo l'accès conscient azo l'accès yango wana nde pas quoi enregistrer. Et puis yango wana pekaka yenda bandusani andulukela ko pa pesa kayo. OK. Zomona. Voilà. Alors subconscient abando pesa kaye sentiment wana ya kosala nini ya ko lukakelo ko wana chaque fois. Voilà. Somona abando kinda kaka esika wana parce que ye ayebaki ko gérer ba pensée na été. Voilà, MC espèce de la route là-bas. Oui, ils ont marambe belé. Ils ont marambe belé. Oh, bah toi, somona ngo eza illogique, eza normal te. Ils ont kama sangate. Somona parce que mutunyo surtout tende amela masanga, amela on a ba forme mo ezali négative et puis ils ont changé que abando sala ba négativité pas même masanga non. Mais ça la mutu mususu ako ko mela masanga mais ekomi ko kusali saeba bloc mo ezali illogique ezali na désharmonie eza na harmonie te ezali mais eza pe na ba comportement pe eza ebelé voilà ozomona po bato basala ka o ezali illogique OK tel que muto sala maman bato bazo kamwa mais comment muto yo makambo zo sala mais ndenge nini ayibaka kaka bo ndenge nini bona ndenge zomona bablo mo ezaka bizarre voilà zomona mais muto yo mo choisir yango OK zomona mais ba penser wana eyaka ke muta bando sala biloko ndenge na ezali ba penser uta kate ipa ina biso za ba penser zo uta na ba monde mususu ya milimo voilà ça dit soki mutu oyebi ko sala la libre arbitre na ote nde yo moko poko ko mi envoûté OK Zomona. Voilà. Yo moko choisir na OK o salaka ba comportement moko ndingi wana. Alors tango yo kokota na kati ya ba comportement moko ndingi wana. On se peut nango bandi ko salela yango chaque fois. Voilà. Yo moko ndo choisir yango. Tango choisir yango subconscient on peut s'enregistrer. Voilà. Zomona, yé pas créer relation na ba esprit oyo bazara na ba comportement bongo. Ba komo tindaka mutu wana asala kaka makambo ya marque wana. Oyo eza na kati ya désharmonie. Voilà, makambo eza na kati ya désharmonie na sira bozui vraiment ba explication claire par rapport ndenge mutu ye moko a créer ba envoûtement na kati ya inconscient na conscience na plutôt. Mwali migege bato ba Rolanda yo mais kotala parce que bato musu alobaki bandoki ba ko envoûter bato. On ne sait pas ndoti à mon en raté. Ayaka ko envoûter bato ndenge ni. Bon ndoki azana ba forme belé o envoûtaka bato. Ndoki ako ko envoûter mutu même ata na distance na musika ndoki ako ko envoûter mutu parce que mutu azali na ba corps ebelé. Voilà. Zomona. Ndoki ako ko envoûter mutu tel que na ba corps le quoi ba corps mental. Zomona. Akoki ko bimisa mutu na monde imaginaire parce que ndoki ayebi comment ndeni ro utiliser ba puissance na ye oyo parce que mutu nyonso aza na puissance wana. Zomona mais misusu bazana on a kati ya conscience bayebi ndeni na osali la ba pouvoir wana te soki mutu ayebi ndeni osali la ba pouvoir wana ezokipe siko yo moko soko lingo sali na ngona ba ndenge ezali négative ezali yo so lingo sali na ba forme ezali positive izape kaka yo mais bandoki bazali bato bayebi bazana connaissance ya ba puissance ya corps ya être humain voilà ozomona parce que tout le monde a pumbwaka mais bato bayebi bato ebele baza na conscience ana te ke a pumbwaka parce que esprit na ye moko parce que mutu azali esprit mutu azali esprit manifesté dans la matière azali molimo azo vivre na kati ya poso voilà na kati ya musuni zomona wazo sala expérience humaine nde mutu azali mais azana ba capacité oyo milimo bazali na yango mais ezalaka nde ya kolala alors bandoki ba sevea na kati ya mystique oyo ezalaka epa ya mutu zomona mais bazosalela ngo na ba forme moko ezali négative voilà par rapport ya inconscience
na bango parce que même bandoki baza na kati ya conscience voilà zomona alors ndoki azana ba forme belé ndoki akozwa même ate lamba na yo akoko détruire à partir lamba à partir même ate ya photo na on à distance akoko détruire par rapport il y a ba pouvoir azo sali la ba pouvoir oyo yé azana ngo itake être humain donc là c'est veiller na ba pouvoir wana parce que tant balé ça mutu kindoki ba la so ba pouvoir na ba capacité o nini être humain azala kana yango ndé siko bandi ko sali la ba pouvoir na ma sali la ba forme moko ezali négative zo mona ata même na musika ndoki akoki ko envoûter mutu ko téléguider mutu même na distance ako ça mutu n'importe quoi zomona à partir même à distance il suffit et si ka fandi akoki même ata okanga misuna ya bimisi esprit na yaki na monde imaginaire tant comme na monde imaginaire wana akobimisa yo pe kuna dans un corps na yo mususu parce que mutaza na ba corps rebelle a corps mental abimisi yango wana zomona tant abimisi corps mental wana abandi ko détruire yo et ça na manifestation na yango isalama na physique ako créer lo lokola eloko babenga lokola pota ba mbasu wana a créer lo peut-être azokisi okuna zomona mais manifestation nango e salama na physique mais azokisi lo par exemple azokisi na photo oui azokisi okuna parce que on les a ba représentation ils ali peka kayo photo wana ndo mona bongo voilà zomona ako kangango alingi ngo basinga sali boya kangiyo zomona asali ba rituel manifestation ngo isalama ipana yo même physique na physiquement manifestation ko salama mwalimu gege bat ba rolanda yo coach mental bani tout mais par rapport ya biloko le banfoutement ndenge salama kana par rapport ba manifestation lelo so pe mutaza na mbasu to mutu na malade ya nzoko so il paye pas mwalimu gege est-ce qu'il y a reçoit guérison mais kasi omoni biso na ba o ba bengaka ba sorcier hein ba sala ba pratique négative bon toza à peu près na connaissance moko mais ya bango eza limité parce que bango baza na kati ya conscience ya bango eza limité parce que bango baza na kati ya conscience voilà zomona donc bango baebi ndeni na kosalela ba corps mystique parce que ndoki abimanga na corps boye ta ndoki rola la na boye abimisi corps na mususu zomona ake na yango ake même tina ba poto ake pa opérer ba makambo ya esa nini azongi même formule oyo ndoki akoki kosala mutu nyonso tu akoki kosala yango soki azali conscient azali mutu atanga troisième œil na efungwami mais akosala yango na ndenge ndoki azali kosala te zomona ya kosala yango na forme ezali positive tel que ndeko ne moko azo souffrir tant mususu na nani na poto asali nini akosala ba pratique ya ba méditation ba concentration alors bimisa pe esprit na ye wana atiketi esika ndeko nana azalaka soki na mbujimai soki na nani na poto na braza akomi kuna asaye nini aopere soki azalaki na pota aopere na bakor misusu wana zomona aopere kuna alors asaye nini azongi soit problème nyonso azalaki nango aoya asaye nini asoutenir ye zomona ou soutenir mutu wana soki aide osala yango et puis manifestation yango ekosalama na ndenge ya physique parce que ayebi ba technique ya esprit zomona soko sengi aide senga aide na yeba ndoki ba senga aide na bango côté ya ba démon l'esprit démoniaque mais biso ba oyo toza na connaissance wana mais na forme oyo ezali positive biso to senga nani au secours na biso pas ba démonter mais to kosenga pas ba esprit ya bienveillance ba esprit ya positivité bazali ebele ba ange ba esprit bazali ebele za hiérarchie zomona na osenga aide et pas na bango mais nga moko na koki ko sala makambo wana nyonso to mais yo mo ko sala makambo wana nyonso to bat ba ko landa yo mwalimu keke parce que na makambo oyo ba scrope ba koma moni ba tebele ba olanda biso libanda ya mboka na Montréal États-Unis ba France ba Hollande ba olanda biso ba tebele ba meka ko tinda ba mbongo ka pona ba makambo ba kaya boyi
moto mosusu makamune marchera te mais tanga elandi yo mwalimu ideke ndenge oza koloba na bosolo na sincérité azwi na numéro abengati ni mbongo mpo saela motu okokisa posa na ye okoti te ekoma kobimisa bino baventurier te mais fo yebaka ezala même ata na kati namoni na médecine ndomona badocteur bazala bongo docteur a une obligation ya moyen nde moko na biso parce que nga soki moto aye epa na ngai je comprends ezoka liboso na kolakisa yo ntango nalobake motu nyonso to azali na bacapacité wana ozomona ke nga nde na opesa nga na koexplike yo nde nga na batechnique ce que ezodépendre na yo nous sommes nos choix parce que docteur tant toki na hôpital soki docteur yo ke na hôpital bon docteur ayebi ke so apeso kiso nung to sa nini yo bika ya la kiso abimela kiso yo sa nini peut-être au meliki sinenge docteur ayebi si yo te bon pour respecter kirté on a un problème à docteur quand yo mo so lingi obika osa nini pour respecter nenge docteur ayebi si yo nyo surtout et dépendara kaka nanani e pa ya ba docteur te puis docteur te mutu apesa ka mutu nani adem tapesa mutu guérison te ozomona hein mais il docteur azana ba technique azana obligation ya nani ya moyen ozomona ndenge moko na biso nga na ba technique na nga na ba moyen soki mutu ayebi na yebi ke ba technique wana ndeza ba moyen ozomona voilà hein nga na o expliquer na lobi ke eloko oyo photo salabo et ce qui a respecté il faut magamwana et salama ozomona et ça technologie voilà ozomona ça technologie même mystique ça bongo ça na ba forme non mystique et c'est manifestaka mais biso ba congolais photo yeba ke biso tozali no na kati ya conscience mentale na biso vraiment ils en ont na se ya makasi na en majorité solo oui ba congolais tozali na kati ya conscience makasi ozomona na ndenge ba fréquence par rapport ya ba état ba pays mususu biso penda mental na biso ezali na se collective ozomona voilà c'est pour cela ndomona ka ke ba ignorance ndenge wana ezala ka moi trop ozomona ba te belé pe ezala même ata ba pasteur bango ba lakisara ba tukete ba nini ba solution ezali bango ozomona même ata ko lwa nzambe atie pembene komi yende muto komi lokola nzambe ezala bongo te solution euta kaka na kati ya muto ozomona nga nazana ba moyen na bi fonctionnement être humain nde nini ezalaka ozomona être humain soka salibo ko produire boy ozomona makamunga na yo za ba solution wana mais na yebit na nazali maître ozana ba solution wana maître ya molimo nazali expert en relation d'aide nazali coach mental ozomona mental a mutu nde esika molimo mutu efandaka ozomona alors tango ozo coacher mental ya mutu ndoko yeba mukila milimo nde nini ezalaka parce que biso tozala kwa ba récepteur tozwaka ba canal ba fréquence ozomona ba monde bilebile abaye donc yo mande ozabo so président de la république azuyo aibisio fanda awa na porte o talaka bato nyonso ba okota na union sacrée tellement za coach mental oko détecter oya mabena oya malamu bon nakoki ko détecter nde ba pensée ya mabe voilà ozomona pa mutu mabe azara na ete ezali nde kaka ba pensée kaka ba pensée donc ba comportement pe ezala mutu te parce que biso toza ba récepteur eza nde ke peut-être mutu mosusu aza na kati ya conscience aomiyeba na ye takotanga ne butangi mpe bachike ebele mais mental na ye fréquence azo capter en ezali na forme ezali négative ezali na ba base fréquence ba action ne bando zalaka mingi ya mabe ba idée ne mingi bando zala ya mabe bon soki neti nga na sika wana na ndotala ba penser ya batu selon ba état na bango ndeni baza fonctionner zomona tant on doit remarquer à partir de la pensée na oyeba ke mutu oyo azo capter ba fréquence telle zomona alors
nde nakoki kopesa nakoki koapporter idée na ngai epai ya nani ya mokonzi ya mboka. Donc c'est ça nakoyebisa ke te pensée oyo mutu wana azoloba ezali ba pensée moko ezali ezali négatif parce que ngala en solo lango na ko alléger yango mais nayebi ba langage ya ba esprit forme na yelobeli ya mutu ba monde oyo azo capter na ba fréquence oyo azo capter na ko détecter que ba langage azoloba ezali ba esprit ya monde boye ni mutu balobaka modèle wana directement na ko porter idée na ngai na sagesse mystique au Manazana. Voilà, très bien dit, merci beaucoup. Bate belé baza Rolandanga TV moko bate belé na kat Salman kuna na bi papa filo mon pépé afin de vraiment za ko capter na maman na pesi bino mbote famille mobima papa filo mon pépé en tout cas ba mbote ne place aux amis tozo partager même moral na musique ne to lo ba TV moko bate belé ba oser la question oyo to moni bongo le prophète de la nation pasteur Denis Lessi oyo lelo a commis kokumisa ba musicien parce que bango mo ba isara biso abi que non musique profane ezalaka na musique chrétien mais lelo to moni que pasteur Denis Lessi abi que musique profane ezalaka te na habite tant que za coach mental rodo lo bani ozo comme la pasteur eza ba envoûtement to ezanini oui, pasteur Saïnini. Pasteur, bango ba ibisaka biso ke musique chrétienne ezalaka, musique profane ezalaka. Mais le pasteur Denis Lessi koleka na TV koloba ki musique chrétienne ezalaka te, musique profane pe ezalaka te, nyonso ezalaka musique. Bon. Biso na ces génération toko basé mingi na makambo ya net ya pasteur Denis Lessi. Bon, chaque fois ngana lekaka tamsi na ba émission na sala mususu, ngana loba déjà que ba pasteur ezali bien bazo salape ba nani bazo ko salape par na bango dès que bazo ko meka ko soutenir batu mais ba enseignement oyo bango bazwaka ou bazo pesa batu ezali ba enseignement mo ezali inférieur. Voilà. Zomona par rapport que moni mutu azali esprit ande ka tozuluba mutu azwaka ba fréquence mutu nyonso to ezala même atana pasteur zomona azali mutu tonga na lobaka na tshaka ba catégorie ya batute ba genre batute na lobaka être humain donc mutu nyonso to azabo zomona donc pasteur Denis Lessi ba comportement ya modèle wana déjà izolakisa déjà qui était mutu azo ko nager na ba ignorance déjà ya makasi. OK. Ozomona parce que yo que pasteur faut qu'on créer harmonie. Ozomona déjà na batu bayebi bayebi mental à mutu ba comprendre que pasteur Denis Lessi ba genre comportement bongo azo vivre na mode stress. Zomona ba stress. Mode stress. Ndé mutu comme ça mutu na ba comportement modèle wana stress a stress a kaka ba mususu. Voilà. Zomona donc a comme le roi agent ya stress. Donc ils en a ba mara mususu o ya kutani nango na vie. C'est pour cela ndé mutu ça nini est modifié l'état na yi ndé a commis ko sala ba comportement ya modèle wana zomona les kaka ozo bio take maître spirituel même ba langage na ofuzala na sagesse na katina zomona parce que tango est basé na sagesse te ozo créer ba division. Alors il faut otia harmonie ezale pa ya batu. Voilà. Zomona tala neti ba bloka ningi wana déjà sali déjà ba sali créer déjà ba désharmonie. Ya makasi yo rôle na itake pasteur ezali nini. Pasteur azali maître pasteur ako bazaka na ba sentiment te. Voilà. Zomona ki alekani akomosani ba sentiment o ngakutuna na okalanga boule banini bona na mona mutu mo ba la kisanga ye misongo na tala ki me na regeta ki makasi
Donc il est qu'on a le bango chaque fois na tchaka kombo ba pasteur banane tena lo ba maître voilà bango tuana bazali ba maître ndé na lo ba kete ba maître faut ba ça l'effort ya koyokola makambo ya molimo ndeni ni ezalaka voilà baza ko distraire bato na kombo ya nzambe mais or que origine wana ya nzambe wana ebele ba itiza ko mo nzambe wana ba bi même pas origine ya nzambe wana so tout ni nzambe wana azaka nani expliquer ngana no nzambe basé belé te baza moke o ba expliquer na église belé et tondi na kati ya Congo ozomona donc comment nzambe ana bazwa ngo ekomi lokola business tout ça mais or que ezali bien te ozomona faut vérité mais ce n'est pas bien parce que le comportement bon chose na mboka na biso mboka ko avancer te voilà ozomona et pasteur yozo ya kotia ko créer ba trouble na ba musicien na biso o ya mboka ba frère bandeko ezali malamu te alors ce qui bango na bango bazwa koyokana te yo fozala kana ba sagesse moka bien maloba moka bien o ko sangisa bango to mona lelo ba musicien mususu étranger kuna zomona bango pe bazo te kaka culture na bango ba défendre culture na bango zomona mais au mona ke bazaka na ba harmonie ba ni tout ça concurrence na bango ezali loyal zomona tendance a comme pour musicien moko wana ezali alobi ke Fally Ipupa nenga zawana a gagné 20 ans likolo a hérité watana be ba faire rigola non wana ezali ba illusion oyo ba mesana kotia ba congolais ezali ba illusion parce que du nani vie nyo surtout tukutana on a vie ezali be fort voilà ezali be fort fallait asali be fort na ye ndenge aza fali faire epé soki alobia sala be fort na ye voilà ye pa rozala likolo Congo tout le monde ezali pona moto moko te donc faire epé soki alobia sala be fort ba mission nyo surtout soki ba sala be fort ezali na ba forme belé même spirituel pour tout eloko ezali porter ezali spiritualité soki spiritualité ezali makasi soit molimo ya mutu soki ezali makasi ezali na énergie ya makasi nde ba manifestation ana esala makasi zomona na banani na ba business na yo na ba activité na yo soki oza na énergie esprit na yo eza na énergie ya makasi alors ko briller kaka makasi ko avancer na action nyonso tout ozali kosala bon Fally ngai na yebi ba genre nini ya ba pratique oyo Fally azosala te ba genre ba pratique ezali ebele mais na yebi ke asalaka ben fort faire épée ce que ça libe fort na ou ezali ya bien ozomona azana maître moko ya malamu parce que ngana bi ke faire azali maître te même Fally azali maître te ozomona so azana ba maître moko ya malamu pembeni na ye alors bako lakisa ye commandé ni ba créer ka énergie donc c'est ça ma ramener pe ezala malamu donc c'est ça quand on se bosse la rare musique ye soki akoya amoni kalingi a soutenir ba musicien à soutenir bango par rapport au temps mais yo muto otangi kombo lobi nani pasteur Denis Lessi mais oui donc pasteur Denis Lessi il faut ayaka na ba conseil mo malamu voilà zomona parce que bango bazali ba maître bazali ba pasteur bazoko encadrer batu na kati ya Congo zomona sikoyo bango pe ni mutu baza ebele voilà bango ni mutu baza ebeli na kati ya Congo soki bango moko ba basé na ba ignorance ya makasi Congo mais comment Congo ekosala ni se développer dans bando tiaka ba mais et puis non makambo ya pasteur Denis Lessi elonga na mona kamboka na biso toza na kati ya illusion ignorance ya makasi zomona so biso to lobby oh boyena parce que biso toza ba maître pe toza ko lutter pour na développement ya mboka na biso zomona sur le plan scientifique spirituel zomona bon pasteur Denis Lessi na landa e mukolo mususu alekana na télé azoluba ke nani batuni ekutu na kati ya Congo ko cité ata 4 pasteurs yo moni ya malamu alobango kete ayebi amoni ata pasteur moko te ya malamu batuni ye mais émission na batuni to batala même na batu ya poto na batu bazaka na kini il est quand même tina ba internet alobi nini ke
amoni ata pasteur moko te ya malamu azali batuni na yo moko andimi alobi na ye moko yango azoloba vérité parce que na minute de nilesi alongwe pasteur amosamaka mosusu po soki iye moko déjà alobaki déjà ba pasteur ya solo bazate ozomona ope ba osala makambo na ndenge ya vérité bazate alors ce qu'il faut atika pasteur akoma eloko mosusu pona oyo kaka bandaki kwa kosalela yango wana pe kanda azosalela parce que oyo moko olobaki olobiki wana eza bapesaka bino mbongo mpo bolalisaka bato pongi ye moko aloba yango mais aloba na bemis ngane na loba te bi bakongolais batala yango nayebi te bakongolais vraiment nayebi te donc poison blanc au mundela melisa bakongolais donc comme ça bakongolais mais oui mais à partir ya banani te ya ba religion mundela mais mango awa na Congo eza poison blanc ozomona ya mbria mental ya congolais parce que tane ti ba makambo ndenge wana vraiment ozomona voilà na bon na éviter voilà esalinga malili na nzoto donc esalinga na mapasi na koyoka makambo ebimi na monoko mwalimu Gege Mwalimu Gege siko na ba condition oyo est-ce qu'il y a déjà peu ba pasteur pe musu ba ya pe pa na pona ko coaching mental ba ni tout par rapport à l'église na ba bon na luta oloba na bi ngai pa na ngai o kombo pasteur a te mettre nani moni question na eza loko ozo tuna médecin moko boye o tuna esiko awa est-ce que yambaka pe ba politicien est-ce que yambaka pe ba joueur est-ce que yambaka pe ba pasteur est-ce que médecin na oyebisoni voilà parce que pa na ye mutu nyonso tout ye azawa na ye kolindeni est-ce que maramonga nazo sala eza marambo ba pasteur ba salaka non ozomona voilà pasteur pinda azana zana marambo mususu ba belaka pe OK ozomona babelaka maladi yo kanisi ezaka oyo ya physique eza maladi mosusu ezala molimo pasteur ya yebini kaka ndenge balakisa ye kaka kombo ya nzambe bwena boye alleluya ozo même ata kosambela wana ebele bapasteur bayebi ndeni basambelaka te ozo comprendre ebele bayebi nde basambelaka totali ndenge azosala prière na ye yo ozosala prière ozobengana bademo ozotinda bamoto eza deya berere mais oui oh tinda moto wana ozotinda ezongela yo moto mais oui ezali ba loi mystique eza bongo yo ozotinda moto ekozongela yo moko mais oui est-ce que bango nzambe alimbisaka nzambe aza bona mais siko yo l'église yo komino kobundisaka bademo ta mosusu po mona pe bademo bato bafandaki na bango yo tumboli bango lisusu bandolanda lisusu muta bato ozo comprendre ta mosusu bango na mutu bakoya eza déjà berere ozomona eza déjà berere oyo namonaka ta mosusu na bametre belebele parce que makambo wana bayekolaka yango même atomonaka babiloko oyo ya baprophétie ozo comprendre bamutu azoloba na église angelo akiti mais ebela bademo mosusu bayaka wana ozomona parce que na mutu oyo lelo yebike na kati ya Congo bato ebele batangi théologie te ozo comprendre oyo bazo ko encadrer bato ba bible kaka bo nzamba révélaki o professeur yaki ya pasteur ko mosala nzambe nzamba lobelaki nana yebiso alobelaki wana nzambe pas besoin démoniaque pe roye la ope nini message moko ndenge wana nzambe bayekolaka nzambe batangaka ye OK je comprends voilà merci beaucoup vraiment epela moto coach mental na ndenge okotisi biso vraiment profondeur en tout cas mission lelo salinga mama lili na biye bato tout ba rolanda ngo bapele ko kota ya makasi pour ba poser ba question par rapport ya ndenge mwalimu Gege apesi ba explication muto nyonso o alinga zo mwalimu Gege a opesa numéro neto binika na numéro héritier ibula na opesa numéro ya coach mental ba menga pe kotala pe mental na oseza kotambola ndenge nini parce c'est très important to comme vraiment na suke mission na biso na bay o balandi yo par rapport ya ndenge opesi ba explication na yo boroti ko retenir nini na passage na mokola le peu opesi na numéro ya contact bon normalement eloko nga na oloba na bato balandi biso tosololi mingi sur envoûtement envoûtement ezali kaka ba comportement oyo biso tozali na yango te eza na makambo ebele oyo biso tosepelaka nango te mais tozosala yango bato basi aosepela nini na makambo wana te azosala yango omona mwana mosusu boye
moto mosusu bakangaka ye na comportement moko boye oyo bato azomona ngo eza bizarre ye moko mpe azali na posa ya comportement na te mais azokoka kotika yango te ezali mpe une part ya envoûtement donc motu oyo nyonso tu ako se retrouver na batrouble peut-être bamakambo moko boye azo koluka yango ezala même ata ya malamu ya mabe oyo ezali kodéranger ou soit azoluka makambo boye ezali ya malamu même envoûtement ekoki koempêche motu mpe mpo motu akutana na makambo oyo ezali ya malamu bon ngai nazali wana naza disponible take coach mental motu akocontacte ngai na kosoutenir ye na baka ya ndenge wana na koede ye nayebi bamoyen naza na batechnique nayebi koma ndenge nini na kocoache motu wana soit na kosoutenir ye makambo oyo aza nango besoin et se réaliser ou soit à changer na makambo mosusu oyo eza. Voilà numéro à contact. Numéro à contact ezali plus 243 89 920 3700. Plus 243 89 920 3700. Nazape sur WhatsApp. Facebook, même à ta question, Facebook Pesali, na Facebook Nakoma Yancine Gelor. Donc c'est ça. Voilà, bah dédicace, c'est à moins 2 ou 3 personnes qui ont souhaité la meilleure vie parce que y a eu en fait des heures continuer. Moi, bah tu as souhaité. Bon, on a fait la meilleure vie. Maître normal, le spiritisme, c'est la balamba. Nargilo Kachama, Papa Mala Ibrahim Ochoudi, Youssouf Ouechi, Maître Makoma, Maître Giga, Tunyon Soto Balandingaï, na Pesibino merveille, donc c'est ça, bye 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 bye. Voilà, merci beaucoup en tout cas na baignon so bazoti temps ya kolanda biso na mwali megege. En tout cas merci beaucoup na assistance na bino surtout na moni vraiment maître noir otozane vraiment awa merci beaucoup na assistance kalaming te bandeko nyonso balingaka biso bokozo pe maître noir tozane na plateau awa balatisa biso parce que bango pe bazaka parmi ya ba coach au bazo coacher batu mentalement donc bazo créer harmonie pour le baramwali megege harmonie toujours. Donc je dis merci beaucoup à maman Rosette et à la Fleur d'Ambour, pourquoi pas le tout puissant champion Wador depuis La Rochelle. Merci beaucoup à Drisha Motomètre Bebazibé Batia Foin Omonengo, pourquoi pas à Rigen Mayumbu je te salue. Merci beaucoup à Ange Bivoula, Francine Matala Makengo je te salue. 3L Magique Lotis Longi Lufantienda ya Rosin la Taylor mais c'est négligent. Pourquoi pas à Bruno Lubi Kambon à propre Sandra Wangata Maman à Petit Brown Junior et Broly 10 à match. Pourquoi pas mon vieux Brown Kouka les scénarios. Yaya et bien Magno que si la soloté quoi Brown Kouka les scénarios. On est toujours ensemble. Hein. Merci beaucoup na musée na sima caméra. Pourquoi pas à Hervé Bossi Tampene et tout le mouvement à mobile et téléma. Merci na vraiment Mwali Migege. Nathan Ope Sibiso na Mokola Lolo to Yambayo to Monani. Soki. Merci Nabato Nyos tout est basé temps Kolanda biso. Voilà. Vous en respect na bino délai. OK. Merci beaucoup to Monani Soki Nzambe Azongi Nanite play. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température